Bonjour, bonjour, mbote mbote bandeko nanga mes bien-aimés dans le Seigneur, na pesi biso mbote na kombo na Yesu Christ mokonzi pe mobikisi na biso, papa na biso aza malamu, tata nzambe na biso aza malamu, abateli biso. Lelo toza susu na grâce na Yesu, grâce na ye ya kozwa ba message ya pesi biso koyoka ye ko révéler biso makambo ya boye, makambo ya minene bandeko ebombani na mboka na biso Congo, makambo ebele bombani na Congo oyo tata azali kotalisa ngai na sa vraiment na kokamwa me nazokumisa nzambe mpo na grâce oyo asali ngai vraiment ya koyeba makambo oyo ebombanaki na mboka na biso melelo ebimi na poasa. Bandeko naza na esengo ya kozala liboso na bino nakumisi tata nzambe mpo na bomoi na bino mes bien-aimés obozo talanga na yebi ke nzambe asali biso grâce bino boza na bonne santé nga pe naza na bonne santé abateli bomoi na biso na bitumba ebele bitumba oyo biso tomoni te bitumba oyo biso tokokoka kobunda te ye azobundela biso azolongisa biso azopesa biso victoire azokitisa banguna na biso na se azolakisa banguna na biso ke toza bana na ye aza juste oyo ayaka koatake ba oyo ya ye moko tata mokeli na biso adefendaka bana na ye azwa lokumu na kumisi ye mingi. Bandeko na ye na message mibale oyo papa pesi ngai ya mboka na biso Congo nzambe arevele ngai makambo ebele lelo nazwi mibale oyo nzambe arevele ngai mpo nakoka kopesa mpo econcorde na message ezala message moko mpo ba message ezala en ordre oyo papa azopesa biso ordre ezali malamu nzambe ya ordre po tokoka ko comprendre tozala éparpillé te na makambo azoyebisa biso et makambo tata azoyebisa biso mes bien-aimés dans le Seigneur ezali très important na biso koyeba makambo za koleka na mboka na biso. Mes bien-aimés avant kende bitumba foyeba nani ozobunda na ye avant kende ko protester foyeba nini ozokende ko protester foyeba makambo ezoleka na mboka na yo na kobombana soko yebi makambo ezoleka na mboka na yo te okoyeba ko se défendre te même temps okende na losambo na prière po na biso bana nzambe okobeta likofi à côté ekozwa monguna na yo te po yebi ete po yebi muto ozobunda na spirituellement te. Merci na bino bandeko na ngai ndenge bozo commenter ndenge bozo encourager ngai ndenge bozo tia ba commentaire ya ko exhorter pe baninga bozo sunga baningo bazo bima mwana nzela vraiment nzambe na biso mokeli na biso apambola bino amona bino moko moko na kumisi ye mingi po tozali ebele nazanga moko te na yebi ke nazanga moko te tozali ebele basakoli na ye baza ebele basali na ye baza ebele tozali biso nyonso surtout ensemble vraiment tika tata azwa lokumu na bino bana ne o bozoka mongongo na bozo ya ko s'abonner po tozali ebele po tokoka ko recevoir makambo azoyebisa biso po toyeba kobunda makambo o mes bien-aimés nzambe azoyebisa biso po toyeba tovanda nango te na loba yango chaque fois eza po toyeba kobunda fo toyeba identité ya banguna na biso po toyeba ko peta bango kolonga bango na losambo eza très important koyeba makambo. Un peuple sans révélation Bible ebisi biso est un peuple sans frein. Ceux qui peuple aza na révélation te aza peuple sans frein donc aza na boyebi te bakolonga biso facilement donc ba révélation oyo eza très important to négliger yango te nga nazoya koloba ngo mpo na esengo te nazoloba ngo mpo nayebi ke ezosunga biso na prière e bandeko bosengi prière tobondela ensemble boyeba ke bandeko na yoki bino bien na répondre bino pe bakendaka kobundisa banguna na misu na bango te publiquement te prière oyo tozosala tous les jours to banda déjà ko sala pona mboka na biso eza prière à combat bandeko nanga tozo arracher mboka na biso eza tozo kende prière ya ko senga kaka nzambe merci te mais tozo kende ko récupérer ce qui nous appartient alors to ko sala ba prière à bongo publiquement te ba bondelaka ba sala ba prière ya makasi bongo publiquement te eza lokolo zo mema monguna na yo na chasse bokendo chasser ensemble yo yebi na yo te kaza monguna na yo memie na chasse na yo pesi epe monduki tambo okoma na zamba akobeta yo masasi wana po nini po yebaki te komemi monguna na yo bakenda kobondela bongo te na yebi makambo spirituel mais bien aimé dans le Seigneur tozo bongisa esika moko na sengi tata nzambe azala na biso précédé biso na place wana to former groupe moko autant tokozala ta mibale ndenge Bible yebisi biso soki bozali mibale bosangani na kombo na ye Yesu Kristu akozala na kati na biso ata tozala 2 5 10 tokosala groupe oyo toyebi ke nzambe apesi biso ba bibundeli
azo guider biso afungoleli biso banguna na biso asala kisi biso bango to se préparer pour to kende na prière wana ba bondela ka boete na ye en public to bandi ko bondela koloba makambo eza ba secret o nzambe na biso azana ngona biso to koki ko publier ngona kimobate. En tout cas ba prière ya bongo, moi j'ai fait des prières en cachette. Soki na ye ko sala prière o ya ko pambola bato, ko pambola bato nyonso na ko sala yango, mais ba prière ya bongo za ba prière o esaka na ko bombana. Basala ba prière à bongo public mate pona bandeko oyo ba sengi to bonde l'ensemble pona mboka na biso. Papa na biso asa moni bino asa yoki bino passe na bino eza ndenge moko na oyanga bo senga na biso eza kaka moko pona mboka na biso toza ko bonde la pona mboka na biso pona ba makambo ya boye nzamba zo révéler biso po toyeba na ko préparer nzela po to kozonga na mboka na biso un jour mukolo nzamba atie aza nzamba tangu ndenga lobaki soki lobi soki lelo soki dans une heure soki dans un mois dans 5 dans une année yemta yebi. Donc to tienyo surtout na maboko ya nzambe tata nga na koya koyebisa bino na koya kopesa bino numéro o toko sambela numéro WhatsApp na ko créer vraiment WhatsApp moko po to bondela po na mboka na biso. En tout cas bandeko nanga na yebisi bino nga kutu na lingana nga prière. Donc le quoi nzamba laksa nga makambu je suis que dans la prière constamment na zakananga na prière na yoki penza pe posa na bino na yebike bino pe bozo bondela bo continuer ko bondela po nzambe pa laksa bino l'air to kokendo bondela soki boko zala penza apesa bino conviction que to kende penza prière wana ensemble c'est très important ba bondela ka bongote ba bondela ka pena mutunyo sote me bien aimé na yebi makambu wana po ba groupe de prière wana na zanango. Donc na yebi makambu ya bondela ensemble c'est très important bino pe boyeba soki nzambe tata permettre pe bino boya na bitumba wana na prière wana po eza ba prière ya makasi. Donc voilà mes bien aimés na kangi parenthèse wana. Donc et là, on a un lobalelo, mais bien aimé, ba message nzamba pesinga ezali vraiment ya somo. Ngai moko nakamora kaka, nakamo le suma kambo nzamba la kisingai mais tika tata zo lokumu poaso révéler makambo ebombanaki na molili ya bimisi yango na poasa. Jérémie 33:3. Alors biso ki to invoquer a ko révéler biso des choses cachées. Le kolanga na bondela kana zo lela pona mboka na biso e kangwama po biso nyonso to mona esengwa mboka na biso to zo héritage na biso nzambe pe asanga raté na kolakisanga à chaque fois. En tout cas alakisanga makamwa mboka po atienga wana pona bondela ka pe pona mboka na biso. Donc voilà naza nanga kaka simple instrument o nzambe tata aponi pona kolakisa makambo naza likolo te naza vraiment na se nazo senga na tata nzambe atikanga penza na se yango natiki mama oyo na bino elongo bandeko nanga na maboko tata nzambe ngai na limwa nazala nanga na se memo limo na ye molimo tata ezwe sika na ngai bomona ngai te bomona ba défaut na ngai te bomona elobeli na ngai te na kosala ba erreur po naza mutu mais bomona oyo atindi ngai yenda za liboso na ngai nzambe nde mokonzi na ngonga oyo Yesu Kristo ndaza likolo na nyonso ngai na limwa vraiment bo kipe bo zwa penza na a cœur te na ba erreur nyonso na kosala na kombo na Yesu Kristo azala pe na bino abatela bino makila na Yesu mokonzi ebomba biso na ba attaque o toza nango tongo midi pokwa ye moko mobundeli na biso abundela biso abanda na biso ne bandeli ya message otina suka amen. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur et l'eau na loba o papa laksinga na su deux messages na so pesa bino lelo bande ko na lingi to sosola yango po ndenge na lobi eyeba to yeba nini eza liboso na biso ba nani baza liboso na biso qu'est-ce qui se passe pour to côté la ngoma bondeli. C'est notre devoir biso so to yoki papa lobi biso to jui to kenango ko bondela po nango po to détruire yango po nzambe na biso zo lakisa biso mutu akosa biso te. Mes bien-aimés dans le Seigneur, quand le Seigneur te révèle quelque chose c'est pour que tu pries pour cette chose-là. C'est pour que tu condamnes la chose na prière. Mouto loba le contraire te. Et loko nyonso nzamba ko révéler eza po obonde la po nango. Soki eza positif, o sele yango po ekoma e salama. O proclamer e salama. Soki peza mabe, likambo mabe, nzamba la kisio po yeba na ko condamner yango loba na kombo na Yesu Kristo e salama te. C'est comme ça. Okoki ko lekisa message ya nzambe, révélation nzamba pesio na ndoto okoki ko lekisango te sans prière ezalaka te soki otiki yango okomona yango s'accomplir so eza likambo mabe alors ekosalama
nga aza makambo ebele ba témoignage na nga moko bandeko na makambo nzambe alakisinga mpo na prière na koya nango nayebisa bino makambo moko ekokamwisa bino boyebi makambo ebele bandeko mosusu peut-être bayebi me mingi bayebi makambo ya molimo te toyebi bato tobundaka na bango te toyebi baidentité na bango spirituelle te eza très important. Donc nalali na butu nzambe azolakisa ngai message oyo nzambe apesaki ngango le 6 nakomaki yango le 6 juin ya année oyo natikaki message oyo na préparaki yango nalobi napesa bamessage oyo napesaki bongo na kopesa message oyo po le temps na sosola na bondela mpo nango nzambe aye kobakisela nga susu message mosusu na butu oyo elandi message oyo nakomaki yango nyonso mibale. Alors nzambe azolakisa nga boye message ya liboso na koti na message ya liboso nzambe azolakisa ngai namoni mutu moko ya théâtre ndeko na biso moko asalaka théâtre oyo namona jamais mes bien-aimés dans le Seigneur na solo la pe na ye te na courtoya ye jamais ye pe jamais toyebani na biso te oyo asalaki nga likambo non puisque makambo ya molimo eza ya mosuni te ata okutani na mutu na bomoto boye te me nzambe akoki koya kolakisa yo mutu wana soki alingi soki likambo ezali nzambe aponaka mutu alingi na ndenge alingi alakisaka biso na bandoto makambo elekelaka biso donc eza makambo te personnel tomona ngo neti non. Donc nga kutu nayebi te mutu wana mpona nini pour rien nga moko na kotanga kombo na ye je connais pas ses frères nayebi te mais namonaka ye kaka na bathéâtre. Alors nzambe azolakisa nga ndeko na biso ya mobali oyo Caleb oyo asalaka théâtre namoni bamo Caleb abandi koyebisa ngai azoyebisa nga oyebi nde bamoko ayebisaki nga ndenge nakomaki azoyebisa nga oyebi nini batindi biso tokende kotia kimia na este ya pays na biso na este na biso oyo bazotangisa makila ya bana Congo mikolo nyonso alobi na nga batindi biso tokende kotia kimia na este maloba oyo Caleb alobai na ngai yango wana maloba Caleb se terre mbala moko na yoki siko mongonga nzambe koloba na nga puisque nazalaki surpris na ndoto na bio batindi bino bokende kotia nga mona komoloba na ndoto me ndeni batinda bino bokende kotia kimia na este bino boza baartiste nayebi oza artiste comédien bosalaka bacomédie mpona kodivertir peuple bosalela biso bafilme bon mosusu ekozala éducatif mosusu ekozala mais eza vraiment mission na bino te ezali esika na bino te na ngonga oyo nga nayebi ke toza na matata na kote wana oyo ezosenga ou bien basali ya nzambe peut-être basali ya nzambe ou bien mapinga na biso FARDC mapinga na biso po ezali makambo ya koarrache mboka na mobulu oyo eza na este ya mboka ndenge nini batinda bino nde nayoki mongonga nzambe korépondre ngai ndenge omoni ndenge alobi na yo ndenge pe bazotinda bango et pourtant eza rôle na bango te rôle na bango ezali ya kosala biloko oyo bazosala po bapesa makasi na mboka po badefendre mboka. Après nayoki mongongo se terre bandeko naye kovanda ngai moko na comprendre ke eloko nzambe azosenga na bandeko na biso na bacomédien na biso na oyo na sosoli na oyo nzambe alakisi nga na oyo ayebisi ngai na voix e na kotalisa nga na miso eza ke nzambe azosenga bacomédien na biso message oyo nazopesa ngo nzambe apesi na comédien na biso artiste comédien na biso ya Congo nazopesa bango message oyo nzambe apesi mpo na bango message oyo nzambe aza na esengo te mpo na bango. Donc là oyo nzambe ayebisi nga eza clair nzambe aza clairement na esengo te envers bacomédien na biso nzambe aza na esengo na bango te nzambe azoloba bien alobi bien ezali mosala na bango te
na zuna nous parole wana nzamba lobi ça veut dire que bango ba comédien na biso bazo kota na esika o eza ya bango te ba komi ko jouer rôle moko o eza ya bango te ndenga lobi bazo tinda bango na est po bakende ko tia kimia na est et pourtant ça rôle na bango te ça veut dire que bazui musala moko pona ko kende ko distraire pour ko divertir peuple pour musala bango basala ka yango wana donc pona ko distraire peuple. Et pourtant, ça moussana bangote na ngonga o ko distraire peuple. Peuple a besoin de distraction te. Donc ça bazo la kisanga mais bien aimé dans le Seigneur. Et lo kongai penza na mona ki mais ngai d'habitude mais bien aimé dans le Seigneur na juja batu bongote. Soki nzamba ibi singe loko tata na moni na lobelote. Je ne peux na lobango chaque fois. Pour dans un respect mingi nzambe, je ne peux pas venir dire ce que nzamba lobiti. Na bande komona koyoka mwa biloko mike bakinga kati baboye ce n'est pas mon problème na ke lokota na kati na ngono nga na sambela na tika na maboko nzambe ti nzambe ye moko se décider ko ya ko lakisa nga rôle na bango donc rôle bango bazo sala na kati ya mboka na biso ba comédien ezali mabe ezali rôle mabe ezali rôle moko so sepelisa nzambe tata te bazo zwa place o eza ya bango te bazo kende ko divertir peuple na tango ekoki te pona ko distraire bango donc bazo jouer rôle ya mabe ndenge moko na ba dirigeant ya mboka na biso bazo jouer rôle ndenge moko na bato oyo ya mabe baza ko ya ko boma ko tangisa makila na mboka na biso lelo boyenga na koloba bazo jouer rôle ndenge moko na UNESCO ndenge MONUSCO avandi azokanga batu misu azokanga peuple congolais misu po biloko ba minéraux na biso ebimaka po ba boma biso modèle bazo boma biso donc ba comédien na biso pe baza na kati nazolo bango haut et fort boyebi poni mi bien aimé parce que nzambe muta permettre nga nzamba la kisinga nzamba la kisinga ke ba comédien na biso bazo jouer rôle ya mabe ba comédien na biso baza déjà na justice iboso nzambe na biso ba comédien na biso ba kotuna mana nzambe tangu nzambe na biso azo frapper batu na Congo mais bien aimé dans le Seigneur ndenge nzamba lobi clairement que ako juger ba comédien ndenge moko na ba oyo nyoso bazo boma mboka na ye ba oyo nyoso bazo tangisa makila bana na ye ezali pasi komona bandeko na biso ba comédien bakota na kati ya jeu oyo bakota na kati ya rôle oyo bazwa rôle oyo bandeko nanga alakela mamabe oyo azokosela mokeli na nyonso na kombo na Yesu Kristo akosela ye makambo alakela mamabe makambo nazo yebisa bino na moni yango na miso nanga nazana makambo nzamba olakisa ngai ya très très grave mosusu kutu na koloba ngo te na koyo loba ngo boye te mais bien aimé dans le Seigneur na koyebisa ngo bato baza pembeni o vraiment baza proche baza ba confident nanga dans le Seigneur. Et pourtant Nzamba lobi maudit celui qui se maudit l'homme qui se confie à l'homme. Na se confie à kate mais so itobi to tchango na mabonde linzamba zaka na mutu moko apesa kato mibale. Oya tchaka ensemble. Na moni Caleb kolobela nga bongo et na yoki Nzamba répondre nga na makambo la kisinga Caleb. Donc bazo jouer rôle ya mabe, rôle ya ko distraire peuple. Aucun jour tout le monde va comédien na biso basali eloko moko théâtre moko pona pasi o ezoleka na Congo na bamboka mususu to monyango même na ba Occident basala ba film ya bongo na ba bitumba na bango na batu na bango ba boma batu na bato ba sopisa makila basalela bango ba film ba faits divers basalela bango ba émission pour nous bimisa mabe na bango ye mabe ya bato basala ndenge peuple na bango ekufaka ndenge peuple na bango etangisaka makila mais ba comédien na biso aucun jour to moni ba telemi ba zui penza mikobo ba gangi pona mboka ba lobby pona mboka pona este na biso ndenge bandeko na biso baso kufa aucun jour basala o mona bango ka bazo kende ba obetela olive maboko o mama soki nani bake kinga kati bake kobeta maboko bandeko nanga na bino nayebi lo bakenda osala kuna te nayebi lo bakenda osala kuna te donc voilà
message nzambe apesa nga pona bandeko na biso po soki nzambe azwi mutu moko neti Caleb alakisi nga ye azo représenter métier au bazosala. C'est comme ça que le Seigneur agit. Ana tina te ya olakisanga bango nyonso. Donc mutu spirituel a comprendre makambo nzambe tata zoloba. Donc alakisi nga mutu moko oyo azo représenter bango nyonso tout. Donc bandeko na biso théâtre nzambe aza ko benga bino à la repentance. Bo se repentir na makambo bozosala. Boza ko participer na pasi ya mboka, boza ko participer na koboma mboka, waneza liloba oyo mosali ya nzambe azopesa bino. Malgré ndenyo so boko ozwanga bondimanga ou pas, mais eza conseil gratuit o nga lelo na pesi bino, bo zonga na makolo ya nzambe, bo se repentir na o nzambe azo reprocher bino, bo bondela po na mboka, bo salela mboka na biso, po un jour héritage waneza pe ya bino. Po ete nzamba pambola bino bo simba oya abombela bino. Congo eza mboka moko munene, vouloir opa nzamba ko délivrer yango. Mais bino bokozala wapi tangu délivrance à Congo osalama. Po Congo kozala délivrer. Tolinga to tolinga te e ozala délivrer na kombo na Yesu Christ. Mais bino bandeko bozala wapi. Voilà message nzamba pesinga pona ba comédien na biso ba se repentir. Batika kokota makambo na sima ba politicien po ba boma mboka ensemble. Nzambe azomona nyonso eloko bomba na kana miso nzambe ezali te. Voilà. Na leki sikoyo na message mosusu ya mibale. Nzambe azolakisa nga ni bien aimé dans les Seigneurs. Nzambe azolakisa nga Félix, président na biso président Félix a telemi. Ko telema telemi na sima na ye. Na banana na liboso na ye. Eloko nanu nzamba laksenga. Nzamba laksenga Félix a telemi. Na liboso ya Félix bandeko nanga mabulu. Mabulu donc mabulu oto kundaka. Pona kokunda bato. Na nombre ya 10. Je ne sais pas pourquoi. Na méditer sur yango. Mais na ju conclusion au Saint-Esprit pesinga mabiso pe to méditer sur yango bandeko to ka message. Na liboso Félix a telemi na liboso na ye mabulu 10 donc ba timoli mabulu 10 ezalaki yako timola. Il y avait 10 mabulu na misune 10 donc molimo atangisi ngo na une seconde ezalaki 10 mabulu. 10 mabulu mais na kati ya libulu mutazalaki te. Mutazalaki te na mabulu mais mabulu ezalaki 10. Siko ko telema ya telemi wana azotala vers mabulu wana. Population mobimba, population congolaise est télémina sima Félix. Population mobimba est télémina sima nae. Batu ba télémina sima nae bazali ko ganga, bazali ko loba, ba tomboli maboko, ba simbi bilo na maboko donc bazo gange la siko Félix bazo revendiquer donc droit na bango. Donc bazo senga Félix abongisa asilisa makambo ya sali na mboka na biso asilisa bato asilana na bato ya kotisaki na mboka na biso. Donc nete so tozo comprendre donc kanda ya population ya passion tozo mona ya ba infiltré ba koti na mboka na biso ya passion koti na ya ki traitisme e koti na mboka na biso makambo nyonso ezo leka na mboka na biso siko population alandi Félix siko Félix a telemi akomi face ya mabulu na moins siko ya akende za sous tepo akutani na mabulu 10 liboso na ye. Donc nzamba bandi ko laksanga na sima po amemanga vers de l'avant. Donc si Félix a comme il y avait la population derrière lui. Population congolaise mobimba tala foule ya batu na sima na ye. Ye siko azokende abande ko kima akomi siko liboso azokima population quoi. Ko koma siko kima siko azokima a se retrouver devant 10 trous. 10 mabulu. Mabulu 10 ezaki na nombre à 10. Donc ce qui tomoni tant na moni bongo na yoki batu bazo ganga bongo na bimina surtout ki na bimina ndoto wana. Alors Saint-Esprit andi ko sunga ngai nako sosolisa ngai nanuke mabulu wana eza mabulu o batimoleli bato. Ezali mabulu oyo eza moko na mukolo nango. Alors population na sima ya Félix
pona nini po Félix pona bango pona population pona biso nyonso to yebi ke Félix mutakukai ko défendre biso n'est-ce pas c'est le président ye mutakukai ko défendre biso na makambo ezo sama na mboka puisque il est le garant de la nation le garant de la nation zarani papa ndako donc population na simanso lokola bano bazo ganga bano bazane sengote bano bazali ko revendiquer o mabe passion bazo mona na moto ko défendre ba autant yesu ko akomi face à population apesi population mu Congo puisqu'il n'a pas su gérer abandi ko kima siko bandi ko kima nde ake ko kutana na mabulu wana liboso na ye akutani na mabulu siko ezaki déjà ya ko timola 10 mais bien aimé dans le Seigneur nzamba la kisinga l'air ba population ba timola ki mabulu te mais nzambe na biso na molimo na ye azo sosolisanga ke kolela na biso ya peuple congolais se timoli mabulu eza na mabulu se timoli libato kolela na biso esi ekomi kosenga liwa ya batu mususu il y aura des gens qui vont mourir nzambe azo lakisanga clairement qu'il y aura des gens qui seront enterrés nzamba zo la kisangai que justice ce qui est akoki ko sala justice te ye Félix na population na nzamba ko sala justice puisque yende muta revelenga alaksinga mabulu 10 sikoyo ngai moko me bien aimé na bandi ko compter na bandi ko calculer mabulu 10 wana donc ça veut dire que et ko côte batu 10 ba côte na kati siko na komi ko compter na ndenge nanga mais bien aimé dans le Seigneur biso soza batu spirituel et là on a zo senga na biso ezali to méditer sur message o par sagesse nzamba pesi biso nzamba lobi na biso to bakisate na oya alobi to longola te comme ya l'accent mabulu 10 a tche ba kombo ya batu te moi je ne suis pas permis ya ko tcha ba kombo ya batu je suis pas permis je peux pas faire ça nakoki osala ngote mais lokola naza mutu nzambe alakisinga ngelo ni nasali na sosoli na méditer na sambeli po nzambe soki ye moko alingi atielanga bakombo batu wana donc soki nzambe ye moko alingi akotsa batu wana donc inévitablement il y aura des gens qui vont mourir comme nzambe alakisinga mabulu alakisinga ke kolela ya bana na ye o bazo ganga et ko kotisa batu na mabulu alors nzambe soki bango ba se repentir te na koluka ye akosala yango soki bato nzamba zo reprocher o nzamba linga punir o nzamba linga otevi na mokili o mabulu wana timoleli ba se repentir te batiki ko monde sa peuple congolais pas cité ko bandaka na Occident na ba monesco soki monesco wana o ezobomaka biso wana ko bandaka na bango nde bazo tangisa makila ya peuple ko nde babeti masasi na misu na biso soto moni mokili memoni nde babeti masasi na ba innocent ba civil o basa armete nde babeti masasi lelo tozo baboye bana na biso ya Congo bana ese ba koti lisu na sama bele juste po bakene ko senga batu moko ba étranger moko balongwa na mboka na bango balongwa na mabele na bango babeti bango masasi sans froid babeti masasi na bato yo baza na bango armete bayebi ke ata balaksika munduki boye batu wana bako s'éloigner bako kima puisque baza na masasi te mais bafungoli feu babeti masasi na bato yo baza impuissant baza na masasi ya kozongisela bango te mais biso toza na masasi eleki masasi nyonso moto andimaka nzambe te azosala erreur monene po moto olibere biso bato na mokili ezaka mpo na Congo te mais moto akolibere biso ezaka nzambe ezaka nzambe eza moto mosusu te moto moko aza na makasi lokola nzambe te ya kolibere Congo mpe muta ko régner na Congo ezali nzambe ye moko batu bakoyi ko se moquer balobi ya bozo sambela bobanda ko sambela moi j'entends ça j'entends beaucoup de choses mais na to sengela bango bolimbi c'est pas nzambe muta ko libérer Congo eza nzambe ye moko muta ko libérer mokili momeza nzambe mokili o eza nzambe muta kela mokili nani eza mutu te eza nzambe alors aza na contrôle ya nyonso alobi na maloba na lobi muto ya kela liswa mona kate muto ya kela lito ya yoka kate
Ça veut dire qu'il entend tout, il voit tout. Mais azo senga na biso bana na ye, to kangama na ye, to zwa ba révélation azo lakisa biso to tia na mabondeli. To eba ko bondela pona ngo. To eba ko senga bolimbisi. To eba ko lela pona mboka na biso. To eba ko banga ye, ko banga Nzambe. To eba ko tambola na nzela na ye. To eba ko tosa mibeko na ye. C'est par là que Nzambe azopesa biso makasi soki obondeli ayoki yo. Esaïe 59, Nzambe alobi ayokaka na ye losambo ya buntu mabete. So oza na salité na yo ke nango pa Nzambe ayoka te. Nzambe alobi même avant ya na offrande na yo, okitisa yango liboso na ye, offrande ya ndenge nyonso tu bongisa liboso na ndeko na yo, o tuka motema, o zokisi motema na ye. Liboso kende ko bongisa na ye avant, c'est la parole de Dieu. Na livre à Matthieu et biso yango. Donc to ba ko banga Nzambe, to samibeko na ye. To tambola penze longo na po alongisa biso bitumba. C'est pourquoi na lobi na kozonga koya kolakisa bino mais bien aimé makambo Nzamba la kisinga ya bato to bunda na bango na ba prière tant to loba maloba tant to loba tous les flèches qui seront liguées contre moi les armes seront liguées contre moi seront nulles sans effet. Kozongisa ba flèche retour à l'expéditeur. Mes frères et sœurs, est-ce que tu ebi ke makambo to loba nyonso na spirituellement comme un matériel. Tant on lobby flèche spirituellement comme immatériel et comme penda flèche matérielle. Mais yo zo mon angote. Ce sont des choses que je vis. Oh nazo vivre. Malobato lobarana ba prière na biso e koma bitumba ba arme bimi physiquement. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi il faut que bato yeba nini tozoloba. Lo sambo nini tozo sala. Tozo sambela po na nani. Tozo bunda na nani. Okoko mona mutu na mokili boye azali nde mususu. Omona ke kombo boye komona e mari. Na nzoka spirituellement komona e zali eza complètement à l'opposé eza Robert azama mobali spirituellement. Est-ce que boye bien? Muto yo yebi na mokili aza mwasi mais spirituellement aza mobali. Eza makambo nga na moni, makambo nga na vivre. Na yebi makambo spirituel, na yebi ndenga ko bondela, na yebi ke makambo zebeleza caché liboso na biso. Donc voilà mes bien-aimés, na singi biso soki toza d'accord au sala groupe na WhatsApp, to pesa ba accord na biso, to bondela Nzambe po a sangisa biso, azana o ya ko sélectionner po to bondela na makambo ya ko pesa biso po ye moko yebi makambo azo sa toza toujours dans la prière. Nga naza dans la prière na yebi ke bandeko na bino pe boza dans la prière. Tika tata Nzambe a batela biso na kombo na Yesu Christ makila na ye e batela biso to partager toujours ba message à papa, to exhorter, to évangéliser biso nyonso ko partager zali ko évangéliser po na ko lamusa muningo aza pembeni na biso po libération ya mboka na biso ekomi pembeni. Tika tata Nzambe azwa lokumu soki Yesu Christ azongi kozwa biso te accorder biso lisusu mikolo na sena moi na ye tozali kokuta na lisusu très bientôt pona pesa ba message au papa apesinga na kombo na Yesu na lingi biso mingi mes bien-aimés. Je vous aime beaucoup mes bien-aimés. Nazana motema ya boye ya munene malgré tout ce que les gens peuvent penser ya mama dasa na lingi bino mingi na lisaka na likamuna mutute na lingi mes bien-aimés nyonso dans le Seigneur. Tika tata Nzambe apambola bino. Au revoir.